mbote ya mingi na bandeko na ngani surtout nayebi ke mingi bakokamwa mais bandeko tozali batu nayebi ke na vie na biso bamosusu bakoko décider te mais nga naza mutu mona akoko décider video oyo nasali nayebi ke ndeko nyonso akolanda yango basu bakokama est-ce que likambo ngo nani esili te mais omoni ntango opesi promesse il faut toujours promesse na yo oréaliser yango alors nalobaki ndeko na ngai na vérité ngai na mikitsaka na ngai ndeko nyonso tu oyo yanga bangole bayebi me bakongole oyo navanda na bango bayebi ke ngai na mikitsaka na nga ngai mwana moke akotinda nga vraiment nakroyaka na kosalisa nakroyaka na bolingo parce que yango bagrand parent na ngai baye kosinga bangole nyonso tu bazalaka na Angleterre nalobi obie sans exception nayebi bango donc ngai mpenza nakoki kolobela ezaleli moko ya ngole moko kino ye kuna asalaka mabele moko ye kuna akozala na confiance na ye te komi bango mpe bayebi nga bandeko nazalaka na soni te parce que nazalaka na niongo ya mutu te nakosaka mutu te nazwaka basi ya bato te po mabala ya bato mpona baposa na nga nasalaka yango te e yango epermetaka ngai ke ntango mosusu nalobaka na parle sur bolingo na parle sur réalité video oyo nasali j'avais promis que Chimblo nakokendeli ntina suka donc oyo nalobaki ezali ya solo e nalingi mokili mobimba emona ke bayaki kosala nga likambo balingaki balianga basala nga mabe mais naki un peu distrait bandeko nazali na ndeko moko kombo na ye machine de guerre kangala machine de guerre aza kachere apesaki nga toli moko milanga me andele ndenge nini yo ozaka distrait boye nga me ndeko na nga naza distrait te parce que nakroyaka na bolingo alors bato mosusu nazwaka moko lokola bandeko na nga milanga me non bato oyo yo ozokroire lokola bandeko bango bakolia yo makambo wana tika yango kindeko ezalaka te oyo akosala yo mabe ndeko faut la prise dans la vie faut ba ko décider ko sala ka berero te parce que soki ba c'est salam disait que ça la tard ko corriger yango te ndeko na ngai kanga la machine de guerre vraiment merci pour na conseil wana na bossa na yango te ya voyage na ngai ya France oyo bilamba etikalaka conseil o pesa kinga yango wana bandeko Chimblo oyo bayaki na ndako na mwasi moko kombo na ye grâce à Menga Vivi avata na Dagnam bayelanga mwana mwasi wana na mutu moko kombo na ye Salomon Mala oyo asalaka na business échange mbongo ye mutu ayelanga ye soki pe azalaki mwasi na ye nayebi te soki pe bakasi nga azalaka pede nayebi te banda ndenge nini ye na mwasi wana nga na lobena libaya na ye mwasi wana mona ngai o mutu wana nalingi ye ebandaki bongo oyo expression bapesaki ngai bayela ngai ye nayebi soki toli bangole parce que bakongoli bamonaka ke yo te nga nalobaka mabe siri bakongole nalingaka bakote nalingaka bato te me nazalaka juste oyo nalobaka ezali vérité malfaisance naacceptaka yango te yango wana sikoyo lelo oyo bangole mpe oyo baza na bizaleli ya bakongole bomoni Chimblo wana soki aye na site na ndako ya dokisi il faut naleka kuna nasomele masanga donc soki naza na mosala même 20 messages fana soki naza na ndako ya dokisi faut leka donc soki nauti mosala fana leka soki naza na mbongo te fana teze crédit carte na nga nasomele masanga mais bake kozwa ye mpo ya koboma nga nazozwa ye lokola ndeko na nga mais ayaki mpo basala nga mabe mwana mwasi wana bokomona na tiba biloko mususu ba montre donc mko bayina ndako na ngai Chimblo sala couverture ya masolo te mais la 20 il faut ka bien photo bima mwana mwasi ola tika na ndako nzoka nde azokata ba biloko azokata ba montre ba minda azobenda yango et puis ça va coup circuit donc naiko découvrir yango après
na chemino bloko ndambo mususu na bosani yango mais ba montre na chete na ko tila bino avec des tables comme ça na ko découvrir na ko tila bino nzone na ndako ko yiba donc ta ko ko to ngai lere mo ko lala awa fona kini musala na tikile ndako nzoka nde azo fuye ndako bande ko ngai moko na kangaki na tuni yote na bisele bima ko yaso ndako na mate ta on a bengani 3 mois après azonga aya osenga pardon nzoka nde a combiner na mutu baya mutu ayeba kingai ndenge bakutana na yebite est-ce que bazala mwasi na mobali ava ba introduire yepa na ngai na yebite mais ayebisa ngai ke azalaka na mobali na ye oyo bakutekeli na Angola azali congolais azali munyanga kombo na ye Robert soki Robert ayoki maklisolo oyo ayebisa batu mwasi yango bakabwana ndenge nini pourquoi parce que ayiba ka mwasi yango aza maboko milayi alors oyo bakabwana na yebite Chimblo omoni soki année sili babandaka janvier ezali mwa moko oyo ngulu aliaka mwana na ye ezali mwa moko oyo bato baza na monde spirituel babongisaka oyo ya mike oyo ya mabe balongoli oyo ya malamu ezali mwa moko ezalaka ba rencontre moko ba décision moko finale makambo susu oyo fe salema Chimblo na lobaki na yoke no na lobi na mokili fo makambo ba yeba yango Chimblo mwena beta bino ezate Chimblo soki na beti yo oza muke Chimblo soki na beti yo oza muke naza eloko mususu ndimelanga ona lobi na yo donc tuna bana matadi tuna libota na ngai ba sombo mususu ba yebi na bango tuna William Lukawa ebisa yo tuna Ido Makanda donc il faut na silika to bandi manano moto mais nesa oni no naza eloko mususu bandi magite tuna bango pesa yo sama Chimblo soki na beti yo to na ko beta yo ti bilambe longo yo longo tam soki no tale tam no bolumbu na kana kina sala yo soki na ziyo na libanda me salamite na ko kende na yo ti na suka Chimblo yo na grâce à menga vivi boko bika te Chimblo soki na ndaku oyo yakite okobika soki na ndaku oyo kota kite Chimblo je te donne ma parole oko continuer vie mais soki na ndaku oyo boyaki po bolianga boboma oyo nyonso tobaki nango besoin tina bomili yango na yebite soki Chimblo mwasi wana ki mwasi na yo ngana bimaki na ye na kosenga yo pardon mais mwasi wana na yebi na ngai te muto yelaki ngai ye Salomon Mala ne ko découvrir après qu'il y avait quelque chose entre Salomon na mwasi wana na kokota député na makambo susu ya bato na yebi te na kokota te mais nasi na monaki Salomon nasi na monaki yo ya wana Salomon okima tango na vandisi yo na canapé oyo na pesi yo lisolo wana Salomon omilongoli ga te makambo mona kota ngo eza te Salomon omilongoli Salomon okenda ti lelo mais Salomon nakotika yo te okende kaka boye te Salomon nakanaki na surprendre yo ta mususu na zio na kote moko na niata yo moko comme ça olonga te bilamba mais Salomon muto yelaki ngai azalaki ndoki nasoki se on lelo grâce à menga azalaka ndoki na vie réelle mukolo ya liboso ayaki lokola azalaki angolaise na tina natala ye ezalaki te mais après ça namonaki ya conseil ya kangala aza na raison nandeki ezalaka te il faut toujours kotala naye kotala ye na comprendre ka azali na kindoki alors amonaki ngai ake na posa to eloko moko epa na ngai lokola efaka matériel ntango epa na ngai amoni ba matériel yaki ebele alors motema na ye ezokoka te akomi koyiba ntango akangi baparfum na bengani ye amonaki biloko ebele yaki nango posa
oyo ngana tizana ndako na ngai alors il faut abomanga pour blesser nga Salomon 1000 livres on a fi on a yela kinga na lingi na remettre yango parce que na singa na ngai mbongo te ba ketch oyo nga mona ki pokende ko tekela ngai yango na zwaki yango pokende ko teka yango parce que na so bomba biloko iboma na ndako alors oyela nga mbongo apese ngai ayelinga 1000 livres na mbongo ayelinga mbongo tina na na beza na ngote na accepta ki yango mais non no tamu susu 1000 wana et puis si min dono tamu susu kasi ningi no il fallait ba valise on a ke nango fele mais azwaki on peut ateka yango te ayela nga mbongo si on ayela nga 1000 te après on peut même 2000 plus mais il nga 1000 na ndimaki soki 1000 ezangambo ba na pese 1000 wana ba ketch wana aizonga Salomon yona senga ki Salomon ndika mamo benda na ki ti lelo Salomon Chimblo ozamuke na libala ya manu lukulu na ko beta yote parce que zaki libala ya viena biso tala ya manu lukulu na sena nga sembla comme si rien n'était donc on va na niveau wana na anniversaire ya belle sœur ya mwasi ya père Mulangi na ko beta yote tio zo benda ngamala na to tala yo na zo mona yo kati na yo donc ozo tungisa mas mais est-ce que Andrea zo mona est-ce que yeba ki na sala ki to comment je faisais semblant zaki fait na bango na ko bepsa yango te Chimblo tuna vieux William Lukao le baki André soka tombo ki nini ko salema somoni de makanda tuna ye Chimblo naza anaconda usona bano beta yo Chimblo okukoma mwindu batu oyo bato pesa yo conseil oyo bazombo na solisa ke non ba finga nga sima mokongo ata bazawa na muntu ko ninga na ozala te na pesi yo parole na Angleterre mona simba yo ezate parce que ah wana ça na besoin ya vie na ngai continuer donc partout na ko mona yo no ça eloko te mais na hôtel ko na 3e œil ce que na zio na libanda ya Angleterre oko fukama ozo bilamba na yo ochaka na maboko fotamla bolumbu et puis ozo la filmer mais posa na ngai ezali nayo ka kolela nayo ka kolela ya Vivi boye pisa mokili kete mutu wana za fute aza juste Salomon soki likambo ya basi okatiki nga zaka pede nga pede te Salomon yango na soki popisa nga mwasi wana Salomon zaka pede te mais Salomon tunaka mondo mulamba est-ce que Joana zaka pede parce que aza vie na yote akobiso basi nanga wenda nkulu alba ngai que je sali amnaka mende ko nanga me yo osana kisi ya basi to koma oh basi ki toko boy tu la bango ndengi ni wenda nkulu alba nanga bongo soka moninga chaque fois tout nanga et puis Salomon tout na Angleterre est-ce que Joanna likamia basi ayebito ayebite nego mona ke nota mususu omona nga na mwasi te tamusu na mabala na ngata na zo bala oyapete alo mona kitiki no na mondi na yo ozala ka sukipe ya rose kula mona kite na kota pe na muto yo pona na benda expert ma travail nzele wana sukipe ndenge ni na ebite donc ide na yo na femme wana na yebaki yango te mais sikonde Salomon na ebio na ngana surprendre yo nazwa yo quelque part Salomon na toto la yo donc ngana papula yo zaki na idée te yango na mikitse seka nga semblant mais lelo na dévoiler yango na okenda bino tina suka Chimblo soko biki soko bobiki na ndako bokotaki te soki Chimblo bochaki makolo na pale oyo yo na Vivi boko luka Jésus boko luka ba passer na bino boluka wana me fe Chimblo na mona bino na mismanga parole nga yango wana Chimblo fo na mona bino na Vivi na zala bana mokili na lingi mokili tala bye bye.